Vous comprenez? Donc, papa chéri, il nous a encore une fois prouvé que la démonstration, on a gros ça aussi. Vous comprenez? Donc, bateau balubara ke bajibe basila batika musique et sila raté. Bazara lango na makila. Loba peut-être à forcer sous mingi te mais pour le baki basila to beta maso na ngoti. Les gosses du Kambala parce qu'elle a course au téléphone nga oyo. Ces derniers temps ils ont vraiment ba message na ba appel. On peut bien. Ce qui producteur à mon ani pour kabete la poto yo qui était. Non non. Ce qui va bengi si un producteur à mon appelle si caché na kobeta la poto il va partir. Pour na bi pe kaza ba calendrier wana. OK. Na bi ke calendrier wana ezali. Na yamba ki musicien na ye musicien na ye mo ko confirmer kinga ke ba calendrier ezali Europe c'est pour bientôt. Donc calendrier ça papa chéri obeta doueur auto obeta pourquoi pas papa chéri. OK. Et puis tout monde biso to tout monde ninga la décide des concerts à minene parce que ba concert à minene obeta na bateau et puis obeta na concert wana oyo ba congolais so obeta na Côte d'Ivoire. Ce ko yebisa ngai. Pour obeta na poto et pas ces années parce que ils se basa la ngopeno ça beta. Ce qui producteur à mon ami moi je suis certain que il va prester. Voilà, merci beaucoup du Kambala. C'est par ici qui est au chité Nabiso. Invité Batali Biso. Bon, que retenir nini? Bato Batali Biso va retenir que papa Sango tika mutema mabe, atika koluka ko diviser ba mission. Sur aligner ma division azu. Babi papa Chira la mouki mabe hein. Non, c'est pour nous prouver que bateau baloba que ba JB pelana ba wera basila ba comprendre que la musique muta aussi la race akufi. OK. Parce que Michael Jackson tia akufi kana scène ça la ba makamba danger na comme na agini. Vous comprendre. C'est-à-dire musique érotique la ka musique si muta okufa nde olubi que non à papa chéri quoi asil. OK. Parce que koyemba susté. Vous comprendre. Alingaka la kisabatuke tokoki kosala lisusu mieux. OK. Au bato qui surpris. Il y a au monde que papa chéri, ba makambo akosala te mais pourquoi pas? Parce que na obeta ba 50 ans, na obeta ba elga ezokanga. Ozo comprendre. Na obeta ba 50 ans ba elga ezokanga. Pourquoi pas na beta concert ba tibasi. Ça loane dundaka bato. Oui oui. Bon sentir que papa chéri dundi et refoulé. Donc voilà. Chaque moment.
Les anges adorables, toujours. Les anges adorables, toujours. Toko Magas. Oga cohésion à cœur. Et voilà, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous avez Héros et on dirait que le concept activé plus canal 1 Ghost Dikamba, la chaîne partenaire de Bomisana. Kozwabiso en duo avec mon invité, mon confrère Ghost Dikamba de tous les temps, de tous les azas. Un grand merci à Tata Nzambe. Merci à Bino P. Batbota la biso. Vous pouvez confiance et vous partagez la vidéo. Vous tirez la j'aime les commentaires. Vraiment, et ça la plaisir. Et là où il y a malam, c'est le misère c'est nous merci. Vous continuez toujours que ça la bongo. Alex nous mona muluba les Benjamin de la presse, moi na ba maman, autrement dit mon ensemble les vôtres encore et toujours là. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo. Il y a papa Audace Milandou. Un grand merci à toi, l'unique et le seul président depuis Evry Courcoronne. Président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais dans 4 Evry Courcoronne. Big dédicace à toi. Un grand merci aussi à la boutique Dame, celle boutique où je continue toujours pour la taba maman, ma chérie, ma tantine, on a besoin de vraiment biloko ya bien la qualité, moro ya qualité ya bien, la prix moro ya bien fait, j'allais dire. Boutique Dame Bijou Molato, Kanda Kanda AD, référence ex-Lambert de Paris. Bandeko tu ya basi bota la psobo qui est vraiment mangu parce que ba biloko sikeza vraiment kuna na Bijou Molato na Kanda Kanda AD, référence ex-Lambert de Paris. Big dédicace à toi aussi. La servante de Dieu, la prophétesse Paola depuis Londres, Azota la Bisso, la servante de Dieu, big dédicace à toi. Merci infiniment à Olivier Nzingiti, papa na Super NG. On veut Patrick Trifazé, courant Yachine, big dédicace à toi. Un grand merci à l'ingénieur Dominique Kialanda. Ingénieur Dominique Kialanda, Motema Mayoyo, Motema Mayolanda, Julian Nzita, autre Madi Mayoyo, sans oublier Cornelia Douci, Givenchy 007, moi si à Tembe. Babi déjà Zandira qui na kata Paris kuna pour l'Obiezali Bongo héritier Watanabe na kata la scène musicale de Paris. Ba bonne chance déjà place à ça derrière des pétos sur lango awa. Na invité na Ghost Dikamba la sur même langage na mutana simabilili afungolanga na zora déjà invité na Ghost Dikamba. Voilà, Ghost Dikamba. Bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour na ba téléspectateurs tout bazota la biso. Boni, c'est en forme. Ouais, ça va, ça va, ça va. Voilà, par rapport à l'actualité déjà les lots aux Ali. Le 20 septembre, jour J-1, ouais. héritier Watanabe, la scène musicale de Paris. Bon, on le soutient. Ah ouais. Je dois soutenir. Ouais, ça sûr qu'une émission précédente, tout ça là qui n'a plateau na yo. Na ba qui no senga ba africain, ba congolais, ba moura la bonne musique, ba nous soutenir héritier Watanabe Toto Atembe. Et drapeau et Afrique inde mutezo flotter. Et particulièrement drapeau et RDC. Et donc ba congolais en tout cas pour nous soutenir vraiment mon amai na bino. Et culture congolaise pe mutu et zala likolo quoi. Mais jusque là, on a eu les solo à Marambo, toujours bétaraté à guichet fermé, n'habité. Ah bon, apparemment, c'est bon. Ce qui est vrai, l'artiste a été vraiment habillé. Ok. Mais ça, on peut karaté obligatoire qu'il faut passer à la guichet fermé. D'accord. Ce qui est vrai déjà, le roi l'équipe déjà 80% avant de s'habiller. Voilà. C'est important déjà. Voilà. Alors, on a sûr que tu comment comprendre Marambo, on est à la musique est l'art de combiner les sons. Comme ça, voilà. Déjà, le roi technique est déjà plus de 80 billets. Donc c'est bon. Donc voilà, c'est ça. C'est les ça qui à ta coup de soir, 20 000 personnes de Baïl. C'est ça, la musique qui est là.
la bonne musique. Parce que ça ne sert à rien pour Teki au salle guichet fermé. Et puis, concert qui sont côté. Donc voilà, on les soutient vraiment totalement. Héritier Watanabe, vous avez notre soutien, nous, le peuple congolais, on est là pour te soutenir. Naza Sir Kenza Marosunga, le quoi, il n'est pas raté, il n'a pas pisate. Ah ouais. N'est pas prégace. Et pour tout le vérité. Oui. Le roi, il y a déjà une équipe qui moral bien. Voilà, parce que tout le monde peut vidéo, la séance répétitive, bien que tout le monde va répéter, mais déjà, qui est répété. Voilà. Dans le coup, Azana équipe naïe, Naza sûr que maintenant la bango est au Zénith. Alors voilà, c'est la biso prestation moro ya bien lobby. Moi je suis confiant. Nazara Sir na été Watanabe déjà pour la son. Il m'a convaincu déjà une fois dans le stade des Martyrs. Dans mon son naïe, on a impeccable. Mais écoutez, il m'a le battu que ceux qui m'ont dit ça moi na mukie. Aïna simala bino nda ko sali kamba bien te. Du soit sali kamba bien toko ko applaudir te po eza héritier Watanabe waza leki ya ba pere ya ba pali ya ba Koffi Olomide ya ba Weranson ya ba Jimmy Piano. Non, lorsque quelqu'un fait une très bonne chose, faut qu'on félicite. Vous comprenez netinga depuis na yeba makamba ba stade des Martyrs na yebi ka que son ezalaka bien te. Po ba netaka basinga to tika na mutu bongo. Héritier Watanabe, il m'a étonné. Il y a le logo na mutu. Et na moni pela que non, oh mais écoutez, c'est bon tout yo comme musique. Est-ce que nenge ba wera ba betaki ba jibe mpiana ba betaki ba jitara papa chéri azalaka déjà mukonza live. Mais son ya stade des Martyrs ezalaki ka neti son ya moi né Héritier Watanabe. Vous comprenez? Mais lui-même il est conscient que non na betaka nanga ba live na betaka nanga pe ba soit danger mais jour wana son ya stade des Martyrs yobika ndenge ba bon je sais pas peut-être ba tu peux bazaki pe belé mingi te o ezikorai ko sala pe bambri nyoso ya pesa kana bakati mais tokoloba eloko moko bien sala makisiko pas héritier ngwa boye na bino mingi te esali ke moyen désagrément ils à la penzate ba se bousculera te ba tinyata basinga te et celle qui son aye et convaincre biso voilà donc na bi que son na yango tokozwa peut-être lobby parce que Héritier Watanabe c'est Adam musicien oyo azaki pembe na Weranson il a fait la pluie les beaux temps na ngambo maison mère a wumelaki pembe de la forêt dans ça na ba liné wana il y a Weranson, je suis sûr et certain que demain, ils ont une grande fête. Voilà, ils ont une grande fête parce qu'ils ont déjà lobby, Rumbe Robetama, par rapport au répertoire Rumba, déjà, Banzemboune Robetama, et puis on a que ça va te créer Outa Wenge, Outa Maison Mère. Donc, tout s'attend de dire, chaud déjà, ma casse par rapport au animateur à Zanabango. Et puis, tout le monde peut déjà Bexi, Azo Sanosé, Wana, ou Azaza qui peut pas ni Bakenda qui n'a tikalaki, la voyage héritier Watanabe déjà, au moins, on a peu sous Bexi, mais quand on a déjà. Et même héritier Watanabe pour nous en concert non mais écoutez eza soutien moko ya bien eza soutien moko ya bien azonga na mouvement ou pas mais koyaka déjà ko participer na concert ko soutenir ndeko na ye ozo beta concert monene ningwala c'est une très bonne chose et il faut toujours zela eloko moko ya bien toujours eloko moko ya bien et ezala pe bien abeta yango pe na ba professionnel vous voyez obeta yango pe na bato ba yebi pe musique et que ça la paix musique na bien nous on est la paix pour na bolamu to balamu ya Héritier Watanabe na ba tourner nyoso. Voilà, merci beaucoup Gosto pour Sanara affaire comme la maïté émission ya papa Sango ya suka basala ki Héritier Watanabe avant voyage ba ki Héritier ndingo kende bongo na lingo yembo melanga maïté. Et puis vidéo mo circulaire héritier kuna après répétition ba tout ya héritier so ngena bi oh ngana oyemba papa Sango bisenga na yemba na melama ite ça fait de la polémique actuellement les réseaux sociaux faire melama ite tout le monde ba vidéo ndenge komi kobima oyo selon Batu balobi et l'artiste Héritier Watanabe a piqué sur Fally Ipupa parce qu'il y a des vidéos où tout le monde a Fally Ipupa zaki je pose avec une répétition yendi quasiment ya meli ba d'interpréter ngo mabe. Non écoutez biso ba congolais to lingaka ko créer ba polémique moko la contre je sais pas pourquoi. Sango ayebaki ki soka lobi bongo au chrétien Fally. OK.
Ozo comprendre ba sango ne bazo tia ba mission na biso na ba polémique moko la con. OK. Parce que yeba que sera lobi bongo a chrétien fali peut-être. Pour peut-être azala pour ma fali. Pour tout monde na makamba fali ya loba ngo kana ndenga bien te. To sola direct, to sola pembe. Makamba fali sango wana alobaka bien te. Mais ba sango na saka na comprendre bango te ba bossa na ba place so ba uta. Po akoma na niveau za na ngwana ba tia maboko. Olela pe na ba TV. Ba soutenir yo pour ça ba TV non ningo ça ba TV na ba politique wana ko boko ma musique ko détruire ba musicien, c'est pas normal. Wana tant ya lobi na héritier watana be ningwana. Tant mususu héritier watana be a comprendre kité. Et logo o sango lo ba za pona zo luka chrétien mutentel. OK. Tant musiko ya lobi ngo na émission moko ba bena mela maité. Ale ba retomber nyoso ba mauvais retomber nyoso comme quoi na mutu nani. Héritier watana. Mais muta créer likambu wana nani? Sango. OK. Et tu dois comprendre. Muta créer likamwana na lisango parce que soki ya lobaki na héritier eloko wana te. Héritier ngaka tika la kolobaka yango te na ba atala ba interview na. Et tu dois comprendre. Est-ce que comme la main na scène ça mabe? Non. Pas ça ba tout. Par vous allez souffler. Pas ça ba tout. Et ça peut manzamba pe c'est ça oza machine te o ba chebo babi o sala 4 heures de temps na mouvement kaka. So 4 heures de temps nande koki ba recharger non, ce sont des humains. Eza voix nzamba pesi, eza pema o nzambe apesi. Eza pema o nzamba pesi. Oza fali aza mutu, héritier otana baza mutu. Na scène ba américain kutu toyebi ke ba grande puissance andule. La ba concert pour moi na beti concert ba pesi pe ma ya meli, beti concert pesi pe mo choka pangusi. Ba pesi pe eloko ko pangusi ba pesi pe ma ya meli. Bongo ka fali. Aza mutu. Dikapa mutu neti batutu. OK. To lingaka ko tia mutu neti sko so meli mai. Mbe longo lie dikapa. To sola pembe. Ah là là. Soki ameli mai ne elongo le besplonyo so azo sala ya ba disque d'or ya ba danangina ba kutu soulier d'or. Ya ba disque d'or. Ya ba soulier ba disque d'or ya ba disque platine azo so soki ba nini. Enego ndesiko elongwe. Non. To tikaka ba sango ba tikaka ba makambo. Yango ndezo bo ma musique na biso Alex. OK. Olia batika ba mise ba se soutenaka bino bozoli neti fali na héritier ba wela neti nini. Yebisa ngai fali na héritier ba wela neti nini. Yozo linga okotisa héritier na ba problème oyo linga roza na ngona fali. OK. Teto sur la pembe parce qu'il y a qui peut le sou héritier yo kati main noire. Do yazo linga ba problème oyo linga raza na ngona fali akotsa ngo fali na héritier. OK. Mais ba sango bozo linga bo détruire culture congolaise. Bo sunga ba musicien tele ba buso bana bino. So yo linga fali te yo moko. Ko linga yo kotsa fali na problème na ndeko na héritier te. OK. Pour héritier mtana posa te yo ndo retourna ga yo kati menwa. Est-ce que héritier biso ya kati menwa? Bien boza ba journaliste minene boyambaka ba wera ngo na ba pali ngo na banani. Mais pourquoi bolinga roya la bango ba polémique net bokende osala makambo ndie bokende ba classité ba déontologie journalistique et bobunde bozana ngoti. Bozoya kolobaka ba makambo oyo ndire ka ne bofinga ka ba chroniquati. Bino mo benga net ba chroniquati ngo. Sérieux? Ah ouais. Mais sérieux Alex. Sérieux. Parce que yo za journaliste ou chroniqueur ya solo okendaki classe na yo tangaki pourquoi yo kolinga problème oya yo privé oyo zo mona kozala lango peut-être na fali olingo kotango fali na riti olingo kote riti na kata makambo na bino alors que fali na riti ba tikala kozala na problème te fali abeta na quartier la terre riti abeta na quartier la terre te riti abeta na maison mère fali abeta na maison mère te. Fala aza na groupe d'accompagnement na victime doit aza na orchestre na. Ozo comprendre. Siko bakowela neti nini? Polémique ya nini bakowela ki numéro 1 ya nini bakowela loko bakowela ezate yozo linga sango ozolinga sango ngo komaka lokwa momi na mona ko disque comment neti femme. Na mona ko dernier mazo disque na mona mwasi moko buna ebite ya komi otumaka mama na mwasi. Mais ça fait mal.
Voir des personnes comme ça fait mal. Ok. Bango balinga kolakisa biso siko nini? Bango balinga kolakisa biso nini? Sérieux? Parce que héritier ata na concert na yazo préparer. Concert ko héritier azo préparer pour beta lobby. Ana besoin ba Gaulois. Ana besoin ya ba villageois. Ana besoin ba warrior. Yozo kabula siko na fali na makambo ya yozo lingo kabula na fali. Azo quoi ça héritier otana bena piège ya ye. Parce que juste après wana tomoni mbala moko balobelaka fali pour basali ba vidéo opération warrior moko takende concert héritier watana bataba kabelo billet okete omoni siko place alukaki omoni siko ndenge bazo ba musique bamna lobaki na cosité omoni ba mna zolo bana cosité est-ce que héritier ça na posa batona ba ya concerné te est-ce que ça na posa monter ko côté contrôler la fali pour ba concert na ye ba mourir la bonne musique ba lingaka fali ba ya te yaza pour ma fali yo na makambu na yo oyo zalaka nango olingaka no fali te d'habiter ce gars sala onini pesa ba tunyo pe lelo ke sango fala ngwa sala onini tam suka po fala bego na ngala toyene misono yo kangele kanda yo kangele kanda ah oui siko olingo kota makambo ya yo olingo kota olingo piéger nango héritier yo bi combien de personnes ya ba Gaulois pardon ya ba warrior o ba somaki ba billet loso ba biki ba yana ba concert te place wana pe tikali vide poga yo sango o piéger héritier mais piéger ah ouais. Parce que il avait pas à ça qui n'a pas ça ya makambo na te bien mtatuni sango te ke yo ngala ko mela maite non sango nde mutabandi ko ebise ko melanga maite zo mona te ke yo azo créer ba problème sango nde mutabandi ko ebise ke na mono longoli menoir wala pour na bango ke fali mutazaka menoir ya ko kalanga batu bazo ka visa te fala sala na ambassade tia makasi na yo ke no bimisa visa héritier la raté makasi na ye moto na toto ya tembe yo wana ju visa te yo ko féliciter ka héritier te héritier trois félicitations ndongo ju visa courage que no beta concert yo ko beta ka lisolo ko longoli menoir pourquoi ye fait beta ka lisolo ko longoli menoir pour le roboma musique ya Congo to na besoin ba tundeti ba sango na makamba zonga na politique zonga na politique makamba musique tikela ngo ba musicien tikela ngo ba chroniqueur musical ils ont un membre politique parce que yo comment la membre politique la musique il faut bon ma musique et dans le sens ba musicien na bazonyo kwa mabazo sa ba maisha park ba nini poka basangana yo zo ya poko détruire bango yo zo linga division ozo mutea mabe de na nenga mabe te Alex o mutea mabe ko le ba solo ba ke opération ata ba kabelo billet ko kende concerter. Vous pensez que c'est héritier qui gagne. Mais c'est héritier qui perd. Vous comprenez? C'est Wata qui perd. Alors que Wata a besoin de lobby concert à la fête. Bamoura la bonne musique base à le rendez-vous. Tant que la bamoura la bonne musique base à le rendez-vous. Aux autres s'attendent na banane. Na ba Gaulois, na ba spiritas, na ba villageois, na ba warrior. Parce que ça a problème na mutute. Abi que na nga problème na mutute soya ndule langai. Yo zo ngo côté ka problème RKL nga robeta ndule na yo amutea mabe olinga héritier to so la pembe. Oui, ah oui, c'est ça. Yo bi palaza na combien de warrior. Te yo zo lukele makambo abeba na héritier. So rapesi mot d'ordre ke ba warrior ba yate. So ka na 80,000 billets wana ba somba ki 40 billets. Yo bi perte ni yo te wat. Pour spectacle nae la musique en attendez to lobara ah l'extended to bani na ba sommaire na ah la musique est l'art de communier de soi d'une manière agréable alors mais et ça la rappelle les ngomona pe ko yemba batu baza c'est ça vous comprenez et peut se force muso soit ah oui ou senti pile que non moko ganga boko etondi ezakina ko felo mida ganga ngo fali pour papa zongi sango est-ce que baza misa mike ba misa mike te mais il m'a émotionné et moi to vendre na rappel la to vendre to lobi oh ay mission nga plan te sali bakabo ba telinga ko pourquoi to zola ngo ba souci so sali devi mais to sara musala obanda kalati mais pourquoi to zola ngo ba souci so que au salelo romoro boy au moni que au pesa ke belé mais ba batalite ozo comprendre ngana to tela ngo ba souci pourquoi pour to sara rappel ba 10,000 vies to sara ba 20,000 vies ba 30,000 ngala ba mission musuku to na sala même ba 200,000. Quand on a la voix du peuple, on a travaillé dans la voix du peuple, on a la collaboration, on a fait ça chez lui. Dans la mission, on a 250 000.
mais si on a ça l'émission moko bo na pesi makambu mingi na moni ke bu émission ngo peso kende bien té oyo kaka bien té et ça la dente ouais vous comprendre donc c'est à dire que sango aza mutema mabe ozo dingo détruire concert et héritier Watanabe ozo piéger ye te yozo lo banaike amelaka maité aza mututi ouais ndenge yo travailler lo biso ba PC micro ye bigye sango so ba PC micro yemba ya ko yemba kwa mela maité ça merci ozo mona voilà merci beaucoup Gosse di Kambala to poussa un grand merci na bato bota la biso là je vois maître champion plein au Chinga Force champion maître au Chinga Force na katsa banda lota la biso na moni apôtre l'ami de Mava de Strasbourg on a biso depuis Strasbourg on a apôtre l'ami de Mava de Strasbourg big dédicace à toi un grand merci à toi aussi maître Kimbalo Komba ngombe na ngombe bende balona na katsa bele maître Kimbalo Komba ngombe na ngombe bende balona na katsa bele pourquoi pas dire aussi un grand merci na président Fleuron Piana ya FOF mais papa na Fleuris président Fleuron Piana ya fondation FOF papa na Fleuris ota la biso na moni batos ba pipo moto moko bien depuis Rennes big dédicace à toi batos ba pipo moto moko bien sans oublier Kamel Matuka star ya soirée parce que Kambala kade to sur la masolo ya héritier Watanabe oza na concert le tout le monde déjà atterrissage forcé il y a les big boss Weranson le roi de la forêt accompagné na bina filé na délégation tout le monde ba sakar ba pour soutenir héritier Watanabe na concert oza déjà lobby samedi na scène de Paris la scène musicale de Paris excusez ouais mais c'est yon autre chose ça yo zo bien ko to ngo besoin ngona telaka de la forêt Weranson amemi batu oya ye pour nous soutenir moi na ye pour concert ezala wow siko yo sango zo lingo boba concert wa ah ouais pour nous c'est ko lo baligambo te taka de la forêt amemi batu parce que ibi ke eza fête na soutenir Wata parce que Wata a besoin de soutien batu nyonso tout qu'on peut fali pas roya pe concert tout qu'on peut faire pas roya concert si yo zo lingo kabule na bandeko ne pourquoi tu nous au Kabulé na bandogone pour ani est-ce que de la forêt nenga zawana oza cirque tigi makamne pas que ne peut pas de la blague va ko sala blague té habi ki wana za concert ya mwana na eh habi ki azo défendre culture congolaise africaine et puis ya maison mère vous comprendre et puis ya maison mère siko yo mutane ngwana batu azo ko sunga yene ngwana pour que logo sala bien yozo lingo ta héritier Watanabe ye moko Alex quoi a zonga na makolo wera ndengwana parce qu'il a compris yo bila ka lungwa gi maison mère mais il a compris que non na makambo ni no ke nango yango te ozo comprendre j'ai besoin de tout le monde et surtout bénédiction papa la ngai et ben non ça les pe passe moi vandi bamoni pas pour gaza na disque c'est d'ailleurs pesi wera mais yazo ko kendete tant avant de temps qu'il m'a pas non bénédiction na faut besoin de ce zwango il faut na sani na mi kitisa vous pensez que c'est pour rien mais c'est pas pour rien c'est un choix réfléchi bien réfléchi Weranson na roya concert ya héritier Watanabe atigi makambo na nyonso azanga ba programme ba bomi ba programme pour ka kende soutenir moi en tout cas félicitations et puis merci na Weranson félicitations puis merci na Weranson. Ils nous ont une fois encore prouvé que Yaza papa. Il est là pour na bano ya yi. Respect na yi. Mais bah tout sous bah c'est pelleté total dans ba commentaire na ba page tant Weranson na voyager dans un aéroport na biso abatu sous ba bengi Weranson papa mabe fabrika sa betaki abimisaki ba énergie o abimisité pour nous soutenir négo soutenir hérité ba énergie o abimiseli babe pas fabrika c'est là qui les cas contraire à sala ki ngote ya lobela ngora likolo ani pesa qui vraiment corps à m'expliquer par rapport à ndinga pesa li na mambo hérité biso na kisasa mabe na biso ya ngwana ba kindo kitozala ngo ya ngwana to luka ka pesa mabe atanda to sa no miso bu Alexis batota la biso Alex ba luka ka pesa to sala poti omoni omondenga lobi ozo comprendre e ba luka ka pesa to sala poti Weranson l'air la kisa l'air pas brigaza zo ko pesa wera CD tant wera lo ba kina pambolio ye liboso est-ce que ça lango pona hérité ça lango pona hérité te pourquoi si vous comme le tour héritier abike na kende ko soutenir na concert école mabe wana école mabe mais l'air alobaki ke na pamboli
Fabregas disque na ba disque no kende liboso ezaki mabeta atikala osala ngo pona Héritier Watanabe te lelo soka sali na ndenge mususu apamboli Héritier Watanabe na ndenge mususu biso poto mona ngo mabe est-ce que Fabregas a invité ki Wera na concert Wera boy koke OK c'est ça aussi hein. Héritier invité ye ta musu Fabregas amona te atikala na atikala moni kama makambo nyonso yango leur faire abetaki concert na Diles Arena invité Koffi Olomide abengi joki na boule mususu déjà que non Vertigo là Wera muta rozal akabuleki ba makambo na déjà ta bango susu Wera ngoke kuna ekitisi poka Vertigo les ezaki na kisasa wana kuna ezaki na poto so tazo mona ke chonsana ba mituna biso ndete sala malamu na twe bisayo Ngandu, tout ça rapport à mitula net ba mitula biso saka malamu. Donc nyoso na rapport a Diles Arena ezaki na France festival là na pays du peuple. Donc tout le monde net akiti we. Mais Wera ye moko zo ebake kuna kutu ko fait que nagi neti mupaya ba bengi invité. Mais awa ba pesinga caché na ngai. So na caché na mutu na logo na buto zo logo te. Wa pa place ba pesi mutu valeur. Ah ouais, place à caché. Le bon on yoso la ba mona na ba ngote. Et ils ont pas vu ça que non ba pesi Wera caché mbongo bien yango ekobeta pour faire le ba pesa ki logo te ka merci. OK. Parce que yaki ka na concert ba invité o yembi. Et si l'okay mais Wera abeti ba juipe pa kolamine ba scène. Ba pesa le bleu et pa kolamina nyonso bino bomona bino ngote. Bo mona ka po abensa na kisasa mikiti. Tozaka maboma. Mais gosse est-ce que Tokyo ba Héritier Watanabe bazali mona wengi baza les plus aimés na ba enene na ba kulutu ne tono ba kulutu no tia clan wengi à 4x4. Là je parle de JB Piana, Weranson. Mais écoutez, Adolphe parce que tout mon degré clan wengi on a vraiment batona tout baza mobilisé. Total même na tele même ba vidéo tout Kalouja en direct à Côte d'Ivoire afin ba regagner Kinshasa pour soutenir toujours Héritier Watanabe papa chéri pareil. Donc tout ba Héritier Watanabe baza à la fois le wanga ndo moni mutu na mutu a misala rapport balinga ye. OK. Mona tane ba bota biso na bandako. Papa na biso balinga biso par rapport ba ndenge oyo zo memela vina yo. Ozo comprendre so zo mutu mo mina ba diamba ba bloka makasi papa na omoko ina yo. Soki akileka na ba vie wana ti. Le bas à la moto bo sala na ye ba bloko ya zo mela yo po apprécier yo po meli ya walo komi masala ye. Ozo comprendre mais so ya za ba na ba vie oyo ya ki docteur ya ki pasteur ya zo l'action nzela nzambe yo zo mona ke pomela ka bloka makasi banini pembeni na eti. Ya ba ndolinga mwana zo landa ye. Ozo comprendre ba yana o ba kinaka nzela nzambe ba ndolinga mutu zo landa bango. Ozo comprendre donc Héritier Watanabe si il est aimé na loba pe poté parce que ya on oche bisayo. Il a compris que Azan a besoin de batunios. OK. Ozo comprendre à comment qu'on respecter tout le monde. Il y a pas tout le monde ba osani, ba respecter. OK. Ozo comprendre. Mais je suis sûr que Flèche on est à partout. OK. Et je pense pas que Ezaka hérité. Pour na mona qui peut pas Fabregas, a go soutenir faire rigole. C'est que fait pas lingara et donc voilà. Na mona qui miel de sope a comment qui azobeta na dynastie. Donc c'est que bazana batu na bango pere balien particulier zakara na ngona Fabregas na déplique pomba na miel de son yango zakara ngona héritier te mais bazala bien. OK. Ozo comprendre bazala bien donc ngolo bateke batu nyonso nde ba olingi nemo. OK. Azana quelque batu ba kolinga ye koleka na obe ba olinga ga normal. Et après la baninga musu pe ba kolinga bango koleka ba place mususu na batu musu pe ba kolinga bango normal des ala ngona ningo na famille. OK, voilà gosse dikama la malem beto chité na biso. Na te poto clore na likambo ya Héritier Watanabe par rapport ya concert événement au azana ngo lobby na rappeler batu lobby samedi le 21 septembre dans la scène musicale de Paris Héritier Watanabe ensemble na la team Wata. Ba Rosala wana ba congolais tout ba mourir la bonne musique ba ndeko na biso ba linga culture na biso ya Congo. Donc bo qui est vraiment bouton de cette salle wana pour que de soutenir artiste na biso Héritier Watanabe ba bonne chance place Azali. Entrée à Papa Chéri na Côte d'Ivoire jusqu'à là. Donc tout mes rappels au solo moi pembe concert à Papa Chéri zolo bisaka ba jusqu'à présent dans le monde ba c'est la banalise ba bi Papa Chéri non na sala ba donc ils a chose rare par rapport à entrée naé. Qu'il y a un ningi za ba bi ka ba bi la Papa Chéri bina dama moto na yoji
bamoni papa chéri akoti mais cette fois-ci bamoni nana etikaka robot donc ekoteli wana spectacle wana babi papa chéri alamuki mabe hein. Non, c'est pour nous prouver que bato balobaka ke bajibe pela na bawera basila ba comprendre que la musique muta aussi la race a kufi. OK. Parce que Michael Jackson tia kufi ka na scène ça la ba makamba danger mais comme na agini. Vous comprendre. C'est-à-dire musique érotique la musique si muta okufa nde olubi que non à papa chéri quoi sil. OK. Parce que koyemba susté. Vous comprendre. Alingaka la kisabatuke tokoki kosala lisusu mieux. OK. Pour battu qui surpris. Il y a au moins que papa chéri, makambo akosala te mais pourquoi pas? Parce que na obeta ba 50 ans, na obeta ba elga ezokang. Ozo comprendre. Ah ouais. Na obeta ba 50 ans ba elga ezokang. Pourquoi pas na beta concert battu ba ça loane dundaka battu. Oui oui. Pour sentir que papa chéri dundi et refoulé. Donc voilà. Chaque mois, baluka date à chaque mois. Voilà. Papa chéri voilà. Donc c'est-à-dire que au comprendre donc papa chéri il nous a encore une fois prouvé que bah démonstration on a pour ça là aussi. Vous comprenez donc bato balobaka ke bajibe basila batika musique esila raté. Ba zara ngo na makila. Loba peut-être à forcer sous mingi te mais pour le baki basila mais cause du Kambala parce que nous avons un téléphone ces derniers temps ont vraiment des messages na appel donc nous avons battu ce problème en ozani ya batu balingaka papa chéri trop souci na bango eza baozela Europe on est européen de papa chéri la kaki je bien coup déjà qui est à niveau Côte d'Ivoire on a fait papa chéri la cette date mais tout cela qui ont ba musiciens papa kende qui donne à partir peut-être qu'un jour il y a concert papa chéri a fait ça date où déjà au long qui cherche pour nous quitter au niveau Europe mais bisayo actuellement Europe et là papa chéri si quoi question langeza papa chéri va qui a na temps forcé sur ma mobilité est-ce que niveau base la papa chéri so pendant que tu as libaya na salle mythique ya munene et kenden mais batubaoya papa chéri a stratège auto prouver bisongo na des concerts auto beta des concerts événements auto beta concert ya bato to monaki auto beta concert après 17 ans na Côte d'Ivoire to moni après combien de temps que nous beta la poto. OK, je sais que ça ba stratégie ou ça que batuba ozela alors papa chéri lobaki a forcé te mais alingi ko lobate que le quoi baga ko forcé te c'est que ceux qui alobaki on peut bien ceux qui producteur à monani pour kabete la poto yo été non ceux qui va bengisi un producteur à mona pesi kachana ko beta la poto il va partir pour nabi pe kaza ba calendrier wana. OK, nabi ke calendrier wana ezali na yambaki musicien na ye moko a confirmer kinga que ba calendrier ezali Europe c'est pour bientôt. Donc calendrier ça papa chéri obeta douer auto obeta pourquoi pas papa chéri. OK, et puis to moni bisonyo so to mona ninga la ndesi des concerts à minene parce que ba concert à minene obeta na bateau et puis ko obeta na concert wana oyo ba congolais so obeta na Côte d'Ivoire. Ce ko yebisa ngai pour obeta na poto et pas ces années parce que il se basa la ngopeno ça beta. Ceux qui producteur à mon ami moi je suis sûr certain que il va prester. Voilà, merci beaucoup du Kambala. C'est par ici qui est au chité Nabiso. Invité Batali Biso. Bon, que retenir nini? Bato Batali Biso va retenir que papa sa moi tika mutema mabe, atika koluka ko diviser ba musicien. Soka lingi mama ba division azonga na politique. OK. Azonga vraiment la politique, atika ba musicien tranquille. Ba musicien na biso bana besoin ya division te. Bana besoin ko sangana. De to tu ko mona we ranson. Nenga ke ko tia mwana na ye hérité poids yango nebiso to na ngo besoin. O comprendre nenge pe ka fali ko ndo tia ye poids atika ko lunga yo ko tia ba problème yo ya mona ndeti pala za kala ngona ye aluka ko tia ngo héritier indirectement. O comprendre e bloko ningo na ba polémique la con ba ti valeur wana na musique na biso to boya makambo wana biso to lika ba musique ba musicien na biso na musique na biso. Vous comprendre ya ke na ba politique na ye ndenge ba mona na ba politique aya la mama politique na mama musique te ya comme on sait ba émission trop courte musique mama politique on est tabosana to comprendre sous position musique na bosolo musique na bosolo to comprendre te ezaki bosolo na politique et comment musique na bosolo en tout cas papa sango pardon tika ba musique kimia do na ko lo ba Alex yango wana to singa ba mito nyoso balingaka musique
bakende kosoutenir héritier Watanabe lobi na concert na ye ekozala eloko moko ya bien. Merci na to pesaki nga lelo. Merci na président Jacques na Ivry na maman ni Lumbala na Bruxelles na la mama chérie ya Mwasi na Londres, on est à base à Londres ya famille Bota Kati, maman Claudine Bokatola, maman Langai José Lusadi sous respect na yo, maman Langai Arlette Mwaka, respect aux États-Unis, tantine Clément Mayala, tantine Lolo Timbiki aux États-Unis, Sandra Timbiki maman nommé Peng aux États-Unis, maman na Channel Motema papa José na Bruxelles wala respect na yo peuple Sozali. Maman Chantal Pokotagi Makambongwa, maman Chantal la famille Libota peu yaki déjà donc c'est bon. Maman Chantal Mukendi donc voilà maman Chantal Mukendi. Yo peut respect na on a place aux Ali. C'est gosse di Kambala tête ba repasser boy Alex Ngam c'est grâce à Benin Ndila. Lieutenant de maman l'infirmière à chef maman la divine di Kambala. Respect na. Voilà, un grand merci à toi gosse di Kambala la disponibilité. Attends, merci na bino batutu au soit vraiment temps il y a Rolanda Bisso du début jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a un de ces émissions, vous partagez une vidéo, vous avez un commentaire. J'aime moi, ça a vraiment plaisir. Je dirais un grand merci. La présidente Jacques depuis Efri Kokoron, Kanel Olbaravo, Miazala Yemoko, Kiabazala Nabango 50. Merci à toi aussi, Archibald, Nakate Efri Kokoron. On a base à président Jacques, donc Namoni, on a direct par le mot. La président Jacques, un grand merci. La boutique Dame, Bijou Molato, Kanda Kanda, AD, référence ex-Lambert de Paris. Banabasibo, hésité. C'est la qualité et la classe na bijou molato sur Kanda Kanda a des références ex Lambert de Paris bana mi balto mona na rabongo na mega top na India A63 sur Kasavubu toujours mega top na Nyangwe 197 référence arrêt major. Merci na Nathalie Ramazani moi Sinzambe, un grand merci à toi Nathalie Ramazani mon ami moi Sinzambe, maman na Maïla Onia mon premier président William Icona mère double la millionnaire maman na Maïla Onia. Je te salue dans mon issue sous JBL Kadima, les rois des salsa 2 fois par an canadienne. Ok, mais Louis Scott, papa na Jaden depuis Ottawa. Henri Bakouté, je vais dans la Californie, big dédicace à toi. Dans mon issue sous mon vieux papi, moi, quand la carte qui gagne, abandonne à la bisso. Mon vieux papi, moi, quand la carte qui gagne, big dédicace à toi. Mon vieux Guilel Lucinzu, papa na Guyana depuis Cape Town. Président Benjamin Kaloubi à Debayor, président Benjamin Kaloubi à Debayor, on a beau s'énouter. Vous avez tellement ébélé. On va dans la mission, on a été sur la bossani, on a bossani, on a Zoé Karambalasina. Jojo Acheni Station Express. Jojo Acheni Station Express Awada. Big dédicace à toi. Meshek Masiki, mon ami de tous les temps, de tous les azas, on a été sur la botte ébélé. Sans oublier Fondation Trésor Mandanda. Fondation Trésor Mandanda Mokilikaka. Fondation Trésor Mandanda Mokilikaka, même moral toujours. Président Trésor Mandanda Mabote Naebele. Donc, Libanga Soukezala qui a eu. On se retrouve à la prochaine numéro. Portez-vous bien. Ciao. Bye.